que Union Sacrée a commis kokotisa buruye ke na likambo yango alingi lisusu te baimboka baye bambongo na bango ya binité botolaka bango chaque jour na bamiga na bango ekendaka wapi sika wa biso ba élu ya FCC en harmonie en communion na souffrance du peuple congolais biso tolobi to bimi na plénière alelo parce que plénière alelo ilinga kezala plénière consacrée na réponse ya ministre Kibasa Maliba Mobekoli Kondi et peti ndingisa te ya kozwa mosolo ya population ko kamata o babenga ngo recouvrement forcé parce que balobi te porte taxe to impôt ezala esengeli mobeko parce que taxe na impôt ezakana nini moko contraignant. La question RAM distrait le peuple congolais alors que le peuple congolais attend l'issue de cette procédure qui a été amorcée. Comme vous le savez, cette taxe RAM concerne toute la République. Le maman qui vivent dans nos milieux ruraux, les élèves, les étudiants, tout le monde paie RAM. Et on voulait savoir, c'est sur base de quel texte qu'on est en train de percevoir cette taxe. On a la moelle makamba crédit on est katana ou ya baram on est fait katana. On a monité na mokote bakata baram wango utu wapi. Mais ministre a ça tous les moyens de solution avant que la population ici les cap. Bon ministre atika kama atika konyoko la population. Po bango bafuta ka bango biso bafuta biso te. Ni tinga na cha ko sous crédité. Ces derniers temps naza ko na problème tamando bela na che crédit bango bazu balié. Amo nango eza mabi makasi. Boka moité ya onde zeloko eleka awa na République démocratique du Congo précisément awa na ville province ya Kinshasa kasi bien que ba congolais basiliki ba kinois basiliki ba maman ba papa bilenge ba nyonso baza très méchant pour na likambo oyo ya ram bien que président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso azo meka un peu kobeta moi likambo ngo kara ba lexango kaka bongo kasi batu ya FCC bala lié poussin ba telier vraiment maele na mesa ba lancer kinde na loba ki na début ba lancer motion moko ya défiance contre ba lancer motion moko ya défiance contre Kibasa Maliba ba bengisa ki ekuna na Assemblée nationale pour ceux qui a meki Christophe Mboso soka meki ko protéger ndenge solo ba papa kinwa que Christophe azo protéger ye ba on net ba politique pourtant biso tozo souffrir nde bato FCC ba lobby ke ba bengisa ki na Assemblée nationale ba lobby soki alobeli bango bien te na likambo etali ram Kibasa Maliba ministre ya petentique il faut alongwa bolanda. Bindotila eza toujours kokoba pona ba congolais na dossier Taliram mingi batiaki mitema na beli du peuple to ba députés nationaux po ba bambola rambe botu ekwe ya mbala moko kolo nango Augustin Kibasa Maliba ministre ya petentique akwe boye makale kale boye après kozwa ba yana ba missile na ba roquette ba question kuba ya ba députés à travers plénière. Il y a question orale avec débat initié par honorable Juvenal Munombo le 29 septembre les cas Boye Bazela ministre à Petentique. Ndenge règlement intérieur de l'Assemblée nationale et Sengaka 48 heures après pour Ayako répondre à la préoccupation du peuple et mama Bayoka Boye ministre atteindre le bureau de l'Assemblée nationale Mokanda que akoyate à cause de la disponibilité. Bon, pour na tout wana ba député bandimi balobi tobo ma pépin totiela ye na se ndenge mama moko ayemba mina boma moto. Kasi rendez-vous à Mibale, zalaki bongo fixé pour le 6 octobre, ministre Kibasa Maliba aya koyebisa na bakinois victime ya ram oeza kokanga bango kati jeudi olelio lelayo na nani ba député bazalaki kozela maboko akofungwama azwa bakisameti na ye bayoka boye kaka communiqué moko ya Assemblée nationale signé par honorable rapporteur mwana mboka Joseph Lembi Ekweya neti kibwisa sanke molile kota ke
plénière est commis reporté pour la date moko ultérieure veut dire date oyo plénière wane kozala eyebani kutu te ewo nani ayaki na nani makambo oyo pesi ba élu ya peuple méchant kosakana te boyoka communication à population mpona nga namoni makambo ya crédit wana ekatana oyo ya baramu wana efe ekatana mpona moni ntina moko te bakataka bato baramu yango euti wapi. Mais ministre asala tous les moyens de solution avant que la population esili. Bon ministre atika kaka mais atika konyokola population po bango bafutaka bango biso bafutaka biso te neti nga na tia sous crédité ces derniers temps nazali kuna problème tamando bela na tia crédit bango bazwi balie amonango eza nti mabe makasi totunie yango ramu wana eza sonzo to nini po soki ekangami bakongole moye longwa eza te eloko bato baboyi na bango bozotingama nango kaka ata kutu Jackie Chang na film kobomanga lelo atingama mettre nkelele bongo te ebongo rabi ya ministre Kibasa oyo eza penza nini peuple aboyi na ye tika ko papa. En réalité, on a une continuité parce qu'on a le soubassement exact. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il faut tout supprimer RAM. Tu dois suspendre et en gros, mais tu dois supprimer. Et tu dois ébisser ni à coquille pour que et concourir n'a qu'augmenter le budget à l'État. Mais sauf attitude n'a rien de tout ce pays n'a ngoté. Bande autos à la conséquence de Banabiso. Et là, oyo ndeko Kibasa a saliwana ezali angote. Ezali obabenga wana lingala pelengendu. Aje ko kamata mosolo ya babola pona ko sala yango mambi na ye moko. Mobeko likundi e pesi ndingisa te ya kozwa mosolo ya population ko kamata obabenga ngo recouvrement forcé. Parce que balobite porte taxe to impôt ezala esengeli mobeko. Parce que taxe na impôt ezakana nini moko contraignant. Aspect moko contraignant il faut au futa. Mais ce qui mobeko ezali te moyen ba prélever taxe wana to impôt et kozala te. Mais lo lenge batwaje ko boki na lobikuna baje ko benga na ba 4 points surtout à RDC que mama awuti elanga asombi moi unité na imoke boye. Bon ekei omoni ki ram pe bato pe bazo ba pe mingi te oka ki bazo tuna ba définition ya ram ba mosu bazo ba ram à papier ram à gilet tout ça mais ram eza que taxe oyo po biso population tozo e baté côté ya communication et que omoni que population eza à l'intérieur eza la awa bato bana mbongo muke osomba crédit na yo o ramakati osala boye ramakati vraiment et comme ça qui population na pauvreté moko ya moite pe mbongo yango toyebi esika zo kendete parce que toyebi na mibeko biso mboka ke pour abo créer taxe surtout il faut eza na kati eza la soubassement c'est-à-dire que eza na kati ya mikanda loi moko et pesa yango makasi mais rami wana eza ka netelo moko e salemaki. Député et à FCC basalaki déclaration awa pour na kosenga Assemblée nationale bakoba na kolandisa question ya ram ndenge ministre ayaki na etando na biso ko répondre na question orale avec débat oyo moninga na biso atunaki to monaki sima que union sacrée akomi ko kotisa buru yeke na likambo yango alingi lisusu te baimboka baye bambongo na bango ya binité botolaka bango chaque jour na bamingana na bango ekendaka wapi sika wa biso ba élu ya FCC en harmonie en communion na souffrance du peuple congolais biso tolobi to bimi na plénière ya lelo parce que plénière ya lelo ilingaki ezala plénière consacrée na réponse ya ministre Kibasa Maliba na maye oyo ezalaki mituna ya baimboka oyo ba député ba posaki ye lokola ya yete et que ba konzina biso balingi ba bomba likambo ngo to bimi tino bakoyoka kolela ya baimboka baya batinda ye aya ko répondre soki te na mikolo eza koya na ba ngonga eza kopusa nawa to kochana manzaka na biso pona kosenga ete akoya na gouvernement wana
pour tomoni ete souffrance à peuple congolais social bakosa kibiso ezo umela esikasika wako boto la unité ezo continuer to esengeli kamwana esuka ndenge tomona ki na plénière ya débat général sur la question orale baimboka maso basenga ki ministre a démissionné pe alongo la taxe ram ezo continuer ni c'est pas komi ko kima bakonzi na biso pe bakomi ko sala ete ya lisusu te yango biso to lobi moyen to continuer lisusu ko siéger na ba condition wana tant que likambo wana no esilité to sengi ya soka yete biso moko na bangongeza koya to za ko déposer motion pour ete membre ya gouvernement wana oya yibi ba unité ba congolais asila kolongwa ne bonga wana bacha moto mususu oya ko zongisela ba congolais nyoso maeza lokola ba makoki na bango ba botola ki bango na lolenge sengelité. Comme vous le savez, depuis la semaine passée, l'Assemblée nationale avait amorcé une procédure de contrôle parlementaire et qui avait comme objet une question orale avec débat initiée par l'honorable député de l'Union sacrée, Missare, au sujet de la taxe RAM. Et après un débat houleux, les ministres avaient sollicité 48 heures pour venir rencontrer les préoccupations des honorables députés. Et contre toute attente, nous avons attendu plus de 5 jours. Et en fin de compte, c'est hier le 6 que la plénière devrait avoir lieu. À quelques heures de l'heure prévue pour cette rencontre, et nous avons reçu le message que la plénière était renvoyée à une date ultérieure. Mais aujourd'hui, on a convoqué une séance plénière et curieusement, on a changé l'objet du jour. Sans explication aucune. Et quand nous avons demandé, et notre collègue a pris la parole par motion incidentielle, pour demander qu'on puisse d'abord terminer la matière qui était déjà abordée avant d'aborder la nouvelle matière. Et vous avez vous-même constaté, parce que vous étiez dans la salle, le premier vice-président, qui est le président des séances aujourd'hui, n'a même pas autorisé de respecter la procédure. Il a accordé la parole par motion incidentielle et le règlement de l'Assemblée nationale prévoit, lorsqu'il y a une motion incidentielle, il n'appartient pas au bureau de prendre une position et de décider, il appartient à la plénière de décider après avoir entendu deux députés pour et deux députés contre, et on soumet la question ou la motion au vote, ce qui n'a pas été fait. Et l'objectif, c'est de masquer la question RAM, distraire le peuple congolais, alors que le peuple congolais attend l'issue de cette procédure qui a été amorcée. Comme vous le savez, cette taxe RAM concerne toute la République. Le maman qui vivent dans nos milieux ruraux, les élèves, les étudiants, tout le monde paie RAM. Et on voulait savoir, c'est sur base de quel texte qu'on est en train de percevoir cette taxe. Voilà pourquoi, comme le président a décidé de manière unilatérale, et les députés du FCC ont décidé de quitter la salle jusqu'à ce que la question RAM soit programmée à l'ordre du jour. Et le peuple congolais doit être informé de cette procédure qui a été amorcée et nous irons jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous avons quitté la salle et nous remarquons qu'il y a un blocage. On ne veut pas que cette procédure aille jusqu'à la fin. Les députés du FCC vont s'assumer dans les jours qui suivent. Ils vont déposer leur motion pour que le ministre vienne expliquer maintenant comme c'était un problème qui était initié par l'Union sacrée. Nous voyons que l'Union sacrée est en train de bloquer les députés de l'Union sacrée. Les députés du FCC vont s'assumer. Ils vont incessamment déposer une motion de défiance contre le membre du gouvernement. Na émission to lobela politique eza émission oba information et ko ya kase kokwea bazo sinalenga déjà et pas ya chef d'édition nangai Anemone Poupa ayebisi ngai nadina sona kosukisa bongo te premier ministre akendaki na Kamba. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde akendaki commémorer 70e anniversaire ya liwa ya papa Simon Kimbangu na 70e naissance ya père spirituel ya église kimbangiste papa Simon Kimbangu kianga ni bandeko bolanda événement ndenge elekaki.
Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diampwanga va participer à la commémoration du 70e anniversaire où il a marqué l'iwa physique ya papa Simo Kimbangu et le anniversaire ya mbotama ya actuel chef spirituel de l'église kimbangiste Simo Kimbangu Kiangani Oyo abotama miraculeusement les jours où papa Simo Kimbangu fondateur de l'église kimbangiste a Kufaka un certain 12 octobre 1951 dans la province de Okatanga. Célébration Oyo Ezala qui est organisée le 12 octobre 2021 en Kamba, localité à territoire de Mbanzangungu, dans la province de Congo central. À Komakibongo à partir de 11h dans Kamba, dans petit porteur dans aérodrome dénommé Simo Kimbangu, Oyo Ezali situé à 12 km en Kamba. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, Oyo a représenté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a yambamaki na pied à avion et pas ya gouverneur AI à Congo central. Azalaki na tête de délégation composée na vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité Daniel Asselo Okito, ministre d'État et aménagement du territoire Guy Luando, ministre de la pêche et élevage Adrien Bokele et Longona, ministre de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté Yves Bankoulou Zola. Bosimbake outre président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diampwanga, député nationaux et provinciaux, représentant il y a mission diplomatique, il y a différentes personnalités, Yaki et Belé pour na rehausser présence na bango na importante commémoration oyo ayamba makina ndenge akosakanate pa ba fidèle kimbangiste Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azwaki tête à tête à huis clos et longo na représentant légal ya église kimbangiste avant azala conduit na enceinte ya temple ya Nkamba baptisé Nouvelle Jérusalem awa notaki Bosimbake en guise ya remerciement représentant légal ya église kimbangiste atalisaki gratitude na et pa ya chef de l'État pe premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ezali pona mbala liboso depuis 1960 que premier ministre en fonction aye ko visiter cité en Nkamba après ba défilé ba différentes troupes ba fanfare kimbangiste ezalaki à l'honneur pe ba invité ya premier ministre elongo na bato nyonso ba accompagner ki ye pona ko regagner Kinshasa. Merci beaucoup na coordonnateur Nangai Kikoyo Sacristian. Molandi monene ya émission Tolobela politique oyo ati karangate ernios toazana pona kokochenga to poursuivre émission na biso pona kotel sabino mo moke na oyo etali éducation. Na ville province ya Kinshasa ministre ya EPST moi mboka Tony Mwaba abwakaki lelo nde bomesana kulobake abwaki ba résultat lelo eza ya koyinda na ville province ya Kinshasa na ba kwenyoso bato bazo sepela na ba moto kasi oyo ngana moni ya bien coup de chapeau na général Kasongo et pa yopi azali atieli ba diplômé ba nouveau diplômé mayele a pandi ba policier presque partout balobi mwana oyo ba romone na barba rukangaye donc balandi ya poto Kinshasa na mintu e komi lokola Europe nde bino bobenga ba policier bambila baza partout à laquelle le bazo tambola pona kokanga ba nouveau diplômé nengo mona ba komo tambola kana balabala ba diplômé ba teka ba poudre bazo keneka na ba famille ba ko kokota na bar te po bar nyos tout batie au moins deux policiers net na couloir na matonge batie 3 par la police ezotambola mwana oka ba omona ye na fufu avandi na terrasse barokanga ye bososoli ke tokomi na suka ya émission na bino oyo bolinga kolanda mingi tolobela politiki ndenge na lobai na débit tolobeli 3 sujets ezalaki bongo ya liboso makambo etaliram population congolaise baza très fâchée ya mibale FCC a lancé mention moko ya défiance contre ministre Apeta Ntiki Kibasa Maliba ya misa tutolobeli ndenge nani na tolobela ki éducation ndenge mwana mboka Tony Mwaba a lancé qui a publié qui plutôt a publié ba résultat ya examen d'état ya ngonde et ça qui 3 sujets oyoyo et ça la ki kelelo na telema na ba etando ike na bino na ba téléphone na bino poto meka un peu ko pesa bino actualité oyo ezo dominer awa na République démocratique du Congo. Merci mingi na cameraman na ngai privé Igon Tingi on a misana ko benga
Ngaye Misapia Nord. Merci na Anemon Poupa en concert nanga Oyazalaki na édition. Merci les sous na coordonnateur Nangai qui koyo sa Christian ndenge ka na message koloba alingra kotika ngate à tout moment ça la kapembe ni wana pona kokochinga bandeko botika na mala mukasi bo hésiter te bo s'abonner mingi pour boko sepela na bandoko memela bino ba information ya malunga ya lokuta te. Au revoir botika mala mungai Nadine Sona na soki awa kasi na koki ko clôturer bongote sans que na souhaiter joyeux anniversaire na papa nanga mon père biologique Philippe Ipanya Moyala oyo akokisi 89 ans tikanzambe apambola biso to abana oyo na lobani na mibenga to botama na ménopause net barata biso bakoka pe kolongola biso po bayana nga batetma mikolo ngala nga mwana suka donc nzambe ka ya mawa po bakoka pe roboa kanga mais batiki ngai kaka na vivre po lelo na koma ko pesa bino ba information ya malonga. Merci mingi na kolo nzambe po na 89 ans d'âge ya papa nanga Philippe Ipanya Moyala bandeko boti kala mala mukasi sete eza se moko na beti sete bo s'abonner boko sepela na ba actualité ya kitoko ya République démocratique du Congo. Au revoir.